Chancel Mbemba Mbotenayo. Mbote c'est Marius Munga. Merci mingi d'abord le kolondimi ko na mitona biso na biki na ngonga oyo mokili mobimbezo bengayo parce que oza na minute oyo héros na fierté ya football congolais. Oti kozwa bongo prix ya Marc Viviane Foé 2023 na epesa million na RFI na France 24 sentiment na minute oyo ezani. Sentiment na naza erré et na kalikita kia moté. Na bandako la moté mais na oloba merci na batoyo ba voter d'abord ngai merci na ba ninga na nga ba joueur otobeta bon équipe moko na OM merci les soutien à tout le peuple congolais parce que il a fierté ya mboka toyeka otombola drapeau ibande pa na mboka France ni toye pena otombola drapeau ça linga bien mais non multiplier encore d'efforts pour na ko garder kaka na performance bien pour na organise ba trophée monsieur. En tout cas ozali inspiration pona bana ya Congo oyo bazali kolanda yo po bamona ke bango pe mokolo mosusu ba kokipe ko koma lokola yo parce que obandi ndembo na ona Kinshasa ko beta biso mokeli solo na yo rapidement na bi kozana temps mingité ndenge nini oyo ko koma ti na Olympique de Marseille obandaki bale na Kinshasa lokola ba jeune tout bana nyonso ndenge babandaka na bandi bale kana quartier na beti bale na lemba na ba terrain na biso ya ba veni na ngina référence ezakaka na ngina na tumba numéro 1 famille Mangolo place na bandi bale kuna après na longwe lemba na ye na limité na quartier Mososo na bandi wana après na ye tiko une équipe na kobeta une équipe na Kauka bana Kauka nyonso bayebi na beti une équipe Mazembe Lubumbashi te mais Mazembe ba pesa ka si on nom Mazembe na bandi bale wana na ba masa nga firme mobile kata pumbo joueur la vita bandi penda bale tika moko na ye na masa mo trésor mukenga na Bobo Mayanga famille Mayanga veme na minime KD junior to na 3e division ya mikolo to mataki na 3e division la et la grâce na eu chance orbita kuna une année après na eu opportunité ya okende équipe mo puto na ngalema ya président Ngol son âme bana na beti kuna une année na yo opportunité ya koma na poto na MK Tonchete ya président Marc Moké to no sala entraînement africain yende mutu abanda ko sola na manager o azaki manager ya Dieu merci Mbokani viena ngai yende mutu apesa mo opportunité ya ko ya na Anderlecht bando luka latéral droit donc il va luka latéral droit menga za axe central na ba capacité ya obeta ba poste nyoso na opportunité nzamba chakati na don nzamba chakati ndina kenda sa test kuna na Anderlecht na sali ba test na zonga kisukin na fandi pendant 6 mois pour na ozela date au fona qui pour na signer contrat il fallait au 18 ans et na yé sur ce deuxième fois na sali sur ba test nzamba permettre na signer wana banda wana na Anderlecht si na sali parcours na bit na Anderlecht banda 2011 2015 na bit ba Ligue des Champions to gagner championnat pour na longwa Anderlecht na Newcastle 2015 si 2018 na longwa Newcastle na Porto na kuna 2018 na yobima Porto na 2022 et na eu titre suka kuna na bimi ndi na ye na Marseille. D'abord tokoko lo ba exploit na yo na équipe nationale ya ekolo Congo démocratique ndenge nini oza chouchou ya ba congolais chaque fois ba congolais ba mona na défense ya Léopard assurance ezala to yebi que Chancel Mbemba azawana. Alors na compétition o tu kutango komi na Marseille slogan na yo ezalaki boulot palais. Donc c'est-à-dire que au cours comme ça biso concept wana uti wapi. Concept wana euti pa baninga na ngai parce que eza monde de vie ndinga na vivre kin ndina banda ko vivre ndinga na zaki na mwa mke na kin naza mutumo naza timide naza réservé na kwena ngai na banda ko za tuna na ngai entraînement na zonga na kusina na ndaku na nos kulala na mbasa na mo George Boa Manduma na ndoka bango bale na studio na ola la nganai na ota na ba film ba série so na bima il faut ka na kinda entraînement c'est un monde de vie o ya ngai na chaque discipline mo depuis Kinshasa et na komo beta zo mata monde de vie na ngawana na garda mo kaka tilelo. Est-ce que boulot palais to ko lo bazali slogan o ko pesa lokola modèle na ba jeune congolais o ba bazako rêver un jour basa la pe exploit na vie eza pona mutu nyonso pona ko interpeller mutu so za na musala na yo pona obatela ngo ko bimeta mabete mais so za na ambition wa atteindre niveau moko likolo il faut appliquer bon objectif na vie il faut kaka outi musala
ozominda okosa divers kata ndako na ozala mie parce que libanda na mokili ndenge bebi jalousie ekomi trop na mokili bakokosa eloko mabe mpona kozala kaka komibatela parce que nzambe alobi ava batela biso yo moko na motu mibatela après ye moko nzambe abatela. Alors oza musika Chancel Mbemba oza siko na Olympique de Marseille tokokoloba que rêve na yo ya football esuki na Olympique de Marseille ou bien oza na ba rêve ya kokende musika mikolo ezali koya? Rêve na nga na esuki te place oyo nalingi nakoma il faut na travailler nazo travailler kaka jour na koma peuple congolais bandeko nanga ba congolais ba omona. Alors Chancel Mbemba bato ebele bamona ki yo na ba match outi koleka comme si ozaki titularisé te na poste de défenseur. Est-ce que vous avez un problème na entraîneur ya? Non, je parle avec titulaire na sur la opportunité en beta na beta sur la équipe nationale na titulaire. Et na autre équipe nationale na zongi na mboka na Marseille nde za ba match monsieur na banda beta te zaki choix ya entraîneur. Choix entraîneur il faut accepter parce que tout ça monde autobeta football professionnel. Il faut ya moto tout ça mboka démocratie coach moto azo pona ba joueur ba banda soka ponyo te ezate pona ba o ba bandi ba lekio mais c'est pas na congolais parce que ba mona ki na titulaire na kindaki mboka pona servir drapeau mboka na servir on peut bien na zongi sur une équipe oyo o ba futa ngambongo pona beta mais coach atalaki choix na ye choix atalaki atunaki ngate ninga atalaki choix na ye ngai pe nazaki motu nazaki na ndimaki choix ngo mais elle a peut singa les opportunités ya kobeta na osala ka musala o nga na yebe. Alors toko koma na suka to tika yo Chancel Mbemba est-ce que toko koloba ke oyo sali lelo moniko komi ou bozo kanisa koza sous na mambo ebele ya kopesa mikolo ezali koya? Non na comité na makanisi na ngai non na comité naza non na mulai o na sengeza ya peuple congolais na yebi ba soutenir joueur nyonso ba soutenir ba joueur nyonso congolais bala lo kwa ngai musana biso ya pas ba critique les amis mais bato baza faible ezara pasi pour na critiquer bango bato mbola ba joueur o baza na Afrique parce que biso to beta na poto wa nga na utaki Afrique nde na obeta teke batanga baza na Congo wana tout multiplier ba effort pour na ba manager ba yo zo ba jeune o baza na Congo babima ba yo sala makambo minene plus que o biso to sala parce que ndambe azaya batu nyonso. Alors toloba lelo ozalaki yo mokote na compétition oyo ozalaki na Moi Côte d'Ivoire Sako Fofana na Tarem Kofi ya Nigeria. Est-ce que oza surpris que zalande yonde baponi yo linga soki babaki yo pona nga opona nani? Eza surpris parce que na za le bon na beta équipe munini et ta première année na ngai na zui grâce na première année na ngai na za défenseur oyo na 7 bi na Marseille na championnat na biso français na 5 bi na 2 bi na Ligue des Champions na za défenseur au siko pour le moment première défenseur na Europe mobimba waza ba bilo kwa ngazate na obeta na Marseille ba frère wana bandeko baza na équipe na bango eza ndenge mona Marseille te Marseille équipe munene pour beta wa imposer eza na concurrence ya makati eza ndenge moko na équipe na biso Marseille te mais équipe munene so za concurrence eza tant que ozo beta c'est que ozo mériter mieux parce que Marseille pour na ko imposer il a facilité bateau ba yebi club boyo ba club ba minene na France eza moko Marseille parce que mutaka l'étoile de la Ligue des Champions pour nous imposer na ville na ba supporter na bango eza nzambe Omar Koloba. En tout cas Chancel Mbemba merci mingi le kolondima yoko na mituna na biso une fois de plus te présenter ba félicitations na biso message ya suka na ba jeune congolais o bazo rêver un jour ba koma lokola yo na royepsa ba jeune congolais ngandi kona bino na beta aw na beta pona ko funguela bino nzela pona ba recruter ba ya na Congo ba yo zwa bino mais il faut boza na discipline il faut boyo kaka trop il faut kozala sérieux kozana écoute kolinga koloba mingi te yo luka olakisa mosala na yo koluka pe koluka koyeba elongi ya nzambe parce que nzambe ye moto akofacilite na makambo nyonso na baobstacle nyonso ekoyela nzambe kaka moto akofacilite soki otamboli na nzambe okosala makambo koleka ngai ndeko na bino ndenge aza bo parce que nga na osala makambo parce que naza na nzambe soki nazali na nzambe te bala poto eza pasi fo mpenza botravaille soki ozwi opportunité fo osaisir parce que nzambe aza ya bato nyonso oyo eza important tozala ini peuple congolais songa ba joueur nyonso ya mboka
eza mpena très important tindika biso parce que na mambabale kombo na biso eza na tie tellement trop mais toza bajoueur ebele tozobunda komata yango malema nzambe akosunga bavie na biso bamataki yango biso tozopusana komata yango baoyo bakolanda biso mpe bakosala badevoir wana ya komataka drapeau ya mboka. Chancel Mbemba, merci mingi oza bongo fierté ya République démocratique du Congo totombeli mokolo malamu osepela malamu na baninga na yo. Merci beaucoup.